Atikaï calme, parce que encore ma réaction est à la mabé, à la formateur ou pas, à former biso ou pas, biso de boya qui a formateur ou étalé biso naïe. Mais c'est très important, les vieux à garder la pêche, à une place à outils, ça dit que les années c'est bon, écoute, si elle vient à pas garder paix, mais via Zara si on commet trop, et on commence à bien avoir un bon, après, en fait, il faut répondre dans la vidéo. Oui, c'est ça. Il y a un rapide comme un mot, c'est le on a eu et on a sépélité, les Arabes qui non, voir un jeune garçon boé, Azana on a un flair d'âge, Azulu bana mukolo logo la kofelo midi garder la pêche français de la rue. C'est un peu décevant. Tu sais, il y a des filles au Bafinga, mamami, Bafinga, Diviston, Baké, au Céléo Nanani Nanana, a manqué le vieux Rambo. Batala, n'a pas pesé, n'a manqué mon tout respecté, n'a lobby qui non, beau garder la pêche, un point, un trait. Moi, j'ai m'en bats les steaks. Oh, il y a moi-même, je sais que j'ai manqué personne de respect. Oh, il y a mon yango qui est impolitesse. Ah, qui nous tourne à ban à protection pour garder la pêche et impolitesse. Pardon. La plupart des voyous, nga IPC Léonie na boy. Carrière n'angezaka trop munene. En gros. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir parce qu'à chaque fois on est banquier, nous nous introduisons dans diverses manières de bino avec lesquelles vous aurez l'opportunité à Rolanda, l'émission de Bino Code 9 encore une fois. Je suis ému en même temps parce que le pays, le Congo est emballé, mais du moins, actualité oblige, nous nous sommes déplacés rapidement pour recevoir pour vous un artiste musicien avec qui à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il fait ses sorties médiatiques, ça laisse en tout cas, je peux l'appeler buzz si vous le voulez ainsi, ça crée, n'est-ce pas, des engouements, raison pour laquelle il a choisi le cadre ici sur Saint-Denis avec l'assistant de celui qu'on appelle le monsieur Patrick Massidi. Je vois la Tédis, je vois mon ami et frère Kadi Viminde, je vois le politicien Magoza. Toujours à côté de lui, il y a celui qu'on appelle NK Nathan. Il est là en tout cas au Forêt au Moulin. Nous allons continuer à fournir par grands efforts pour que Bino Bota la Bisso à travers le monde nous voit une soirée à qualité. Mesdames et messieurs, il est là juste à côté de moi. Africa, c'est le Scrum, plus 10 Mayas. D'abord, bonsoir, on a le frère, et d'abord, personnellement, comment permettre de tutoyer, d'abord, comment portes-tu, et puis, Boni Moussala. Non, Moussala, ça va, sauf que Bisso, surtout, attristé. Na Makambo et Libiso, na Kumbuka, na Bisso Congo, na National 1, na Nzela Kinkole. Non, National 1 aussi, il y a des gens où il y a des accidents, Bakoufi. Tout le monde a une image. Et puis, dans Mantadi Kibala, plus de 30 mamans na bandeko oyo. Maman na biso abima qui a qui koteka. Pour akolisa biso bana nae. Et singa courant katane likolo ekoi na mai ekoi ezuba maman bandeko baser batiki biso. Maman akufi likolo ya kolukela bana na biloko kolia et puis alali likolo ya cocombre likolo marchandise na c'est vraiment difficile et ça lui passe et puis sokota les sous na Beni soit Beni ou bien Butembo
Bandeko su batikaki biso massacre monsieur ezalaki kuna. Donc voilà quoi. Et puis terminé tout les la na gauche, tout les la droite, tout les la likolo. Nzambe moko ayebi tout ce qui s'est passé. Et à part yango to perdre du sous bato pe. Ngani nazabo na perdre frère nanga. Na kin pira mika to kola mila. Na moni na ba Facebook et puis voilà quoi. Nzambe moko azabo linga yebi oyo ileki. Azaki message wana epa ya ndeko nanga keko. Tant Nathalie na bi oh mais naebi mutu naebi mila et puis bandal tout ça na day donc voilà quoi. La présenter ma condoléance na famille na bango et voilà dans bateau pe babungisa ba maman na bango na mukolo ya lelo ate sali 5 ans 10 ans 2 ans 3 ans une année tout ça a toujours d'encourage. Que Allah vous bénisse. Merci beaucoup, Salut Oscar. Nabino Bota Labiso. Retenez qu'on est là pour 1 heure, mais du moins l'émission sera scindée en 2 parties. La première partie, nous allons parler exclusivement de l'album État d'esprit à Salut Oscar. On aura à épingler de manière survolée quelques titres pour y permettre à ce que Navao Bazupena nous taronaté et Roko Taba Pouzé va comprendre de quoi s'agit-il exactement. On va taper l'ito vraiment. Deuxième partie, pour parler sur l'actualité. Qu'on le veuille pas, l'actualité oblige, à chaque fois que c'est le Scrum, à la média, à parler sur l'actualité et puis le fait tourner l'actualité. C'est le Scrum, pour na paraphrasé ma moto tu crois tout de suite là. Na aussi na bandero oyo, au fait déjà les demandes. So ko karama wate. Nzembo na zo banda retourner c'est le kota la moté. Na sengi na bondeli. So gyozala soko kaka okanga mawate kolanda nzembo wana te ngasko na zongeli moto akombangi nzembo wana loin des yeux avec des larmes. C'est le scrum le mot te bande de commune tu dis que artiste bon excuse-moi rapidement tu dis que artiste R aux obligés de album c'est-à-dire zapper business là c'est-à-dire il faut gagner en retour on mona ba kombo di maka oyemeli mutu ozimo caché bonabwe nzembo wana yo oyemeli bato bana eloko kopesa yo te. Omoni matope jo omoni tozalaki bato o tozalaki na bandeko oyo bakenda ngai nzembo wana ezalaki pasi nanda ovana na masi na uta lile naki na showcase moko kuna nasombaki bilamba me nalataki yango te pour malili ebetaki jour yango et on a zongi na parler confinement ba biso ki non ça dit éboulement mo ezalaki j'avais dépensé mbongo nyonso nazwa ki jour wana na contrat wana pona okini na place ba somara biloko rolia na somba biloko on azaki ngamo na ndako na sala dépense moko énorme et biloko mpe umila na ngopete silaki nango. Et na kati il y a confinement wana on a perdu des âmes ba vie na biso ba mos mosengo ba vie na biso Mokiadi Loris la congolaise et puis na utaki États-Unis na zaki na vie na ngai comment na go kim sa comment vie na ngai ouais na vie na États-Unis na Atlanta tout ça na ba course ba nini tout kena na magasin là j'ai les images sur moi JC Katanga JC Katanga les gars Katangé tout ça na Atlanta na petit cousin na ou petit neveu na e tout ça tout saliba achat na ser na biso ya Belgique tout saliba achat to kangi ba photo to vandi ayaki na kuna hotel kotalanga taka vie na yo mutu ya papa wemba ye kotalo ti na hotel tout ça liba course papa ya zui vol na kei ngapi na zui vol na ngai na kindaki Washington
Après une année ou des trucs comme ça, on Olivier a tombé. J'étais émotionné sur la vidéo sur Facebook. On a dit salopette. Il y a Pembeli Papa. Via la ensemble moniere. À la chemise à jean. Tout causé dans la vie. Mais Olivier est parti. Comme bah 100 mètres. Hein? 100 mètres, il faut dérogation, tout. J'avais pas le choix. J'ai appelé un ami à moi, un parolier, un frère. J'ai appelé Joujou Dikon, j'ai appelé Chada, j'ai appelé Trésor Tamboué. Frère, Tala, Makamojo, Leka, Awa, Boé, qu'est-ce qu'on va faire? Togo composer un moment pour la bandeko au Bakiri. Déjà, Loris, la Congolaise, azali mwasi oyo. Soki lelo na résistant na maison mère. Soki lelo na boaka. Na solo la bien, c'est Loris la Congolaise. À l'époque où na ebaka français té, na ebi pe parité, na nova na Clignancourt. Togo expliquer nous sauter, a expliquer là où studio ya solo la bien banda yo zala. Na sirène na yebi France te a pesinga ka kobelinga adresse makambutu na kroki makambutu nde na kokende donc ça dit que na zui na McDonald wana ya Clignancourt na kiti na komi Châtelet na changer train na quai défense tata na kiti na ba moi ba imelo atongi lelo ya minene na tambola na senango pona koyeba te nakutanga nako loba français na ebité mais on tout na nani na nzela donc ça dit non na tout na kaka sirène adresse ti na kota na C na petite ceinture on dirait taximen mo mutazwa ngai po akomisanga na arrêt oyo na gozwa bus et mangati na studio c'est Loris la Congolaise. Loris la Congolaise a qui mère nanga pire azaki na agina moi studio na emuko ça dit toi nova nanga nae tola la mbeto moko soka uti musala akoti ngai fona bima po ya s'échanger na la baser nanga ba Lidi Chadi ba Delphine Lumbila ba Detipia ba Odette Kigoma ba les casseurs n'a pas présenté mes condoléances dans Mathieu Mossi sœur n'a Lisette non pas Lisette Lokangi Martine Boïla n'a présenté ma condoléances dans la famille à sœur n'a Martine Boïla ata Kalanamonio Menzambaza na bino pesa bino courage donc ça dit na koma na studio to na komi na kutaki déjà animation et Bill Clinton a sa bois qui déjà na yo kutaka partir suka nde ba ibsinga kota kaka nde na kota na yemba si na dalinga zo apeni dinte nde na ya na kota mama kilumbuka kese José Kongolo mibeko la loi kilumbusi ya sompa ya José mukwa yanzo talaka makainze la bois qui paye ça la succès simba et voilà donc ça dit yango il fallait qui Mukiadi azalaki mutu oyo to ki na deal album na ngai fallait bazwa mais ba pesa nga pe mbongo te kana sala kaka kino azam mutu na biso na yimba ina yimba ki nzembo wana pona ko lakisa bango kino loin déjà avec des larmes. C'est-à-dire que sur la ligne na kata nzimbo wana omona ki ba priva ki biso to ya matanga mais volonté ezalaki moyen ya ko détourner loi ezalaki te il fallait to koma mais to koma gite bakunda ba Loris la Congolaise on dirait ba soldat inconnu par rapport à ngai ki nga na koma te venanga JC Katanga Adrien Mukiadi Veja Kilunga baki ba soldat du peuple ba soldat oyo ba linga ki biso ba petit na bango et il fallait qu'il ko sala nyoso même na solaki na fi na nga Rufu Mbutanganga
abenganga jour wana pona koyebisanga pona kosenganga pe numéro ya Vini Pela pona docteur Jean Didier Bandubola. Donc ça dit que patriage Rufumutanga abenganga pour remercier nga na kombo ya famille ya Jean Didier Bandubola. Et ça l'a déjà plaisir. Et voilà. Donc, ça l'a dit wana pona qui ça qui ba volontaire ou ezali. Mais moi au pousse en ana ezate. Bala na nzembo wana na kati ya album État d'esprit comme on est loin des yeux avec des larmes. Voilà. En tout cas, on a des chansons on a avec les bandeli ou akoka kangama wate ko kendete. Na leli Loris la congolaise na musika mawa Jise katanga e Defin kaimbi a mokonzi. Merci beaucoup c'est le natina tout. Oyebi sikoyo mokonzi Defin kaimbi na benga e allo prezo naza na kalehe. Je crois que ce que zongina noteto okutana. Ainsi mokonzi na chouchou na e na ojirete mais benga commanda boye pour ba soldat ba encadrer yo na bengi ba encadrer nga tata tina c'est une semaine mokonzi a été après na zongi tona zongi dafa na ka boye Hero News RFI disparition à général Defin Kaimbi. Je plairais mais la vie, ainsi va la vie, et voilà. Donc voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup, c'est Léo. Nazari pe na décès à oncle Langa Paul. Oncle Paul, il est parti à Ibiso et voilà, Dieu seul sait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup dans le contexte. En tout cas, vous qui nous aimez de partout à travers le monde, nous avons sponsor na Biso, Désolé à London City, na Château Rouge, et puis nous avons victoire numéro 5. Kota na pour yonde bina moi express ali kota la nzembo wana opesa na raison que faut na banner sur les pour kangama wana yoko yezo la London City just ngoma de Liverpool koko yoka le servir ya maman Mélanie et puis Tom Smatop mon grand frère yo mo yebi Patrick Massi da Corana lo babo moti Matombi bossa mboka c'est le scam tout anaye maintenant que maman authenticité na otina mawa na que maman authenticité à peine nzembo zo banda faut y avoir intimidation. Zanga Mbongo, Olia Fofone Kateli, Olia Thompson, Naki Kalungu. C'est l'intention des années. Ça dit que so Zangi Mbongo wana moi cité. So Zangi Mbongo wana moi cité. Osaka mda chochote. Ça dit que Basailio Tom, Osali Thompson rapide, au bois que tu ba épice ta. Baba dit ta. Ça dit que Zanga Mbongo Zanga moi si. Olia fufu na ekateli et Thompson na gikalo l'état d'esprit ezana ba biloko na kati ça dit que état d'esprit ezana ba biloko na kati et ba tout soki bazui temps ba oyoka biso tolingi intimidation te tolingi pe tozala ba prétentieux tolingi tozala bato ki to pesi bato musala ya kitoko nga pour moi mon album est un très bel album. Oyo Batu nyonso baza ko apprécier. Batu wa sangate ke c'est le album na ezana o boyboté album na yo eza ki toko surprendre biso na di lelo le véhicule matope. Le véhicule matope lelo. Big up place aux alliés. Alobi nanga ke c'est le très bel album, merci, félicitations. Et voilà. Donc pour moi, Bailo Joana, ça me rend fou. Il y a ça qui regarde des pêches. Non, ça dit que ngai n'a gardé pêche parce que n'a un très bel album. N'a un très bel album et album on a ezali concis na batu mais nangai et album on a eza produit par moi-même. C'est moi qui a tout dépensé. Kosumba banzembo, kofuta ingénieur, mais na rosa ngape nyongo te, na rosa attention na nyongo ya 200, 300 pas ingénieur Chadaluta, na rosa nyongo parolier, Jojo di Content, je suis à
on to sila na ye na koza na nzimbo moko kaka R13 na mbongo nete il a ça de la poche à résistance R13 na mbongo nete na mbongo parole était et voilà donc c'est ça et ça dit vraiment bien donc ça dit bango ba aider nga makasi nga ba parolier na mona ko bango on dirait ba professeur na biso en série ça dit que talaneti Nzembo boba nzembo zebele ya totolo banano mon bébé Kanisa ça dit que na katia nzembo mon bébé Kanisa mais Kanisa au mona tobi Mujahideen ata torture Mujahideen ata torture Jama kolakisa yo na kwa Ben Laden vaut mieux couteau bomae Chrisi Seron Bakumba Père, on a le bon état d'esprit. Cause à la fanatique, au te baïb sa roki, ko cliquer te, ko tala été, comment on a été père, zoatan na kata douche. Au comprendre l'album mon état d'esprit. Et ça na âme, et ça na ba kunga, et ça na ba texte, o ya lelo, o vie malage de lugendo, yemoga lela, bi me petit makamne zo ye langa, na bi vie ba be ngo ki lelo. Na balegi na biso mwa kin abi ah c'est Léo ozomona donc ça dit très bel album batwa apprécier batwa yoka et voilà en parlant de manage na kati pe phase mo ezana tout na moto avant na désert après ça a expliquer aux valeurs ya guta mai valeur ya guta mai tout na moto avant na désert départ na yo etikalaki me départ na yo etikalaki mokena melata poison donc ça dit de valeur à goutama et tout na muta vanda na désert ça dit que au bogo au moins il batte belé le badara na désert parce que na désert ma yarati dit on te bis bon que valeur à goutama et tout na muta vanda na désert côté muso matoi mangongi opusa tembe kuvu masula mbisi lokoso na mochopi na ndobo suka na eki kalongo nde motalaka donc mbisi lokoso suka na eki kalongo to motalaka kuvu masula lobaki na yo batela bikila bolingo za lokola yanga nga epesa kape liboma mama omona wapi opusa c'est le scrum nzembo album on ezana ba yana banzembo lokwa lupemba album yana banzembo lokwa yete yana nzembo lokwa berado moni yete na tala gino titre avant na kota na contenu je me suis dit yete oyo na bi que beaucoup de vient na yo ba yete parce que yana yo kota na kati rien à voir na yete on a mutu yete on a niveau qui est famille soki basangani ba salanga surprise baka yete ce que bimi wa ata famille basangani ba memelinga papa chéri poto kofiolo mide moteme lobi wala materazi après ce que côté moto nami boma ida edi banami boma côté moto ça dit que yemwa lo bakino ndeza boye lelo nazo célébrer anniversaire ya vie na ngai mondoki na loketo pona suka feti na miboma na Patrick Masidi la ezio kadi viminde makambo eza makambo susu biloko siko omona album na fanda aboye album yango wana bato ba consommer album était d'esprit na fanda muko mususu na kaka na okata suki epai Alain Simao na okata suki wana vitri tovandi Cédric Mbongo Morini alandi ngai tovandi pa bakatanga suki bachi nzimbo oyebi ke Cédric Mbongo Morini abandi ko bambanga mbongo oyo no kaka c'est quoi femme abandi bambanga mbongo na yebi soki batutu bakamo même papinga même Alain Simao abi mais tout me gana oyo album oyo bayoki ba découvrir que non misala ezali et comment obeta chaque jour na salon Alain Simao banze muso ezana ma plus belle robe
Avant kolinga yo miso na ngai ya via yo kala. Bel homme africain mobali mbinga kitoko gentil. Bona babinoti. Bel homme africain mobali mbinga kitoko gentil. Ti jalimete tumbi zambe pelisi mon cœur. O pelisi moto na motema na nga. Fait rigola yo qui a bien essayé yo Banzimbo yo fala ki toye marola yo la jete yo polekisi ba yo bisaka suke lo te o chenga po atika na yebara ngambo na zuita na zoyoka mwana wakati on anniversaire ya belle sœur na ngai en tout cas ndoya maman encore une fois et ça joyeux anniversaire na Sandra Eleko tema ya Sandra Eleko tema ya Emery Mutulangai Emery Mukeba dans Sandra Eleko tozalaki wana tuliaki tumbelaki elekaki bien en tout cas tous en a plaisir à tout dadi mavungu vungule ah ouais Sandra Eleko ali musuni akosenga nini kirdan ah ouais Emery Mukeba si ouais elekaki très bien en tout cas na yo kamaloba na nzembo na omoko wana ngabi masele yo quelle intention oui makamni na yo ki na nzembo Sandra Ngoi bien bino banzembo eza bien ah wana nzembo akila bax tina Sandra Ngoi kuna bani ko décortiquer yango wana nzembo akila bax na yo ki Sandra Ngoi abeti tour bola na bien abeti tour na Italie Sandra Ngoi abeti moi tour na Italie continue yo moko akoti Vatican kaka pona mabondeli papa wa Roma papa monie abengani bashango na chambre akangeli basango na chambre bamona Sandra te noki bapengwisama sadiki nyonso ya kitoko ouais mais Kiati Makengo boza bo interpréter pe nzembo mo na ye Kiati Makengo na mo tembo voyage qui hein te Kiati Makengo a Golbert de la Plume sadiki ye akomaka yembaka à se transformer en voix ya artiste et tout. Donc ça dit à pesi nganzimbo et parti on il fallait qu'il y a Jacques Yemba yango. On a eu qui on a gitembo ya mulupu. Wana Patrick Ikani. Ogasho na kata nzimbo toke zwa singa o mesire mulai ya masumu nayo ete ayo vina. Oyo salinga, tu mérites une punition. Maman est. La lettre vers ma droite, ma chérie. Oyi nanga soko kei, na kozala condamné à mort. L'amour est secret soki compagnazo. Amour d'ailleurs, c'est que tu sais. Amour est commis bololo ndengo se me vie o salinga bongo ponini bonga na bien Jackie bien bonga mana fanatique bandeko nanga na tuna chant na linga te ba rater loko mona lito inanga e salinga bongo ponini na kokate mon amour zido achai na ebiso mwana na po kokelo kwa Jackie wana asa ya dinda ya pa bimi tala ba JDT baza na ba trace ya ba John Poi ba faire ba mélanger ba débat ba Carlito ba la cause ba na ba John Olo Fatou Mabineta la cause en tout cas tous au moins fou au moins il faut un brisket au moins ma biala ana joli mobiala na King Kester mené na Werason. Donc ça dit au monde qui aimait les alias, ça dit qu'il va très grand chanteur auto vana bango yango mo to comprendre chant. C'est ça. Et puis la 4 album wana Didier Lacoste sur do bedi featuring. Christian Bella Zoya, je crois le 15 awa Audi Tanzania qui est Suède à Paris. Pour tout ça, on a un clip qui est ndeke. Nzembo avait Didier Lacoste, c'est peu là pour qui c'est vrai qu'il y a père double. Mon beau place aux alliés, on a regardé ça là qui bien Yachida Ibola, ça est vraiment grand plaisir. On a yoki na reyoki. Par exemple, Nzembo na yoki reyoki, il y a mon plaisir na kati. Si Nzembo de joie temps, on a en France, venant à Lacoste qui na kin. Abanda linga sana da bin sanga
poye sora meki na bengaka Mabita. Allo Mabita. Ndenge nini? Abi ya na yo nazo ebate. Tanga chipso na conférence. Petit, au moni place zoranga ya ngo. À côté na studio. À côté na studio, aimba kitoko makasi na sur nzembo zo bima la na Saint-Valentin. Nzembo bima na Saint-Valentin parce que toi na nzembo auto bima en février. Na Saint-Valentin to bima ça nzembo auto bima Didi Lacoste. Et puis le 25 février to bima ça nzembo oyo to bima suka na mwana to bima libéra de prince des Zamunda. Donc ça dit que donc février oyo bazala pré bazala bien ba savourer musala kitoko na kangi boye na murabera de prince des Zamunda monte mananga février mais la costa te album on est na bangomba ça dit omoni voix bat balanda est trop. Asa elo mo pepe kale na suka bo. Nanga landa ebo abizanga pecho kukufa. Elle vient na meka kaka. Ali si okufa. Abi opete okufa petit. Te donc musala. Début na bossa place mo na qui na koti. Pour s'inspirer qui na miss oya veno kwa da embela madame Nayalia. Oh, on a vraiment s'inspirer à la musique nyonso ya Congo. Ils ont acquis vraiment. Tenga dem na say ça nge ya kanyaka. Eza bon, eza pe mabete hein. Eza musique bersa. Ça dit que voilà. La musique na biso Congo eza na ba pifo moko boye. Ça dit que ngai babiloko mingi oyoka na yoka, babiloko mingi akale za na ba musique nanga. Eza parce que air na ndoteka ba cigarette na coin. Ça dit que soy na ke vous avez ba raison na oyo ka ba nzemo so ba nianso na yango na bimisa lelo yango mona resala ngaki na na carrière kitoko na ba voix kitoko na comprendre un peu musique et voilà quoi. Tout là c'est le scrum na nzembo wana oyo tostao asali ba frère brisque na scène appelle ba oyo ngai dans Vancouver Coco di Coco et puis fiston de commune à 5 ans de frère maître Giga Masombo Kovo Babenda en tout cas na bossa na bino te bino boza oyo nga boza ya parler quoi maître Giga à Londres. Tu vois ce qu'on a parlé à Laurent Panzi on a comment mingi na biso ndi tozaki na Londres na maître chinois kilo ya matete ouais Bestino Bilele l'équipe nationale Bestino Bilele Bestino Bilele mikolo yenda butine cheta kitoko la famille c'est sacré donc Bestino Bilele yo wana bina butu si ya 4 plus 4 et puis voilà dans zing et tout ya anniversaire non le bon anniversaire et puis Hakim Kongo Libaya mon ami toi-même tu sais Steve Mambo c'est le scam et tout ça na ye nous aka matu molé célité c'est le yembize moment wana choka bolimo so ke betaki moto nenge nene abimisi na identité na ye abina za mo Kristo mwana kasi ya sango te landeli album nazali mo Kristo mwana kasi ya sango nasengi nzambe apesa bino etumbu po bosali réputation nanga Gilles Somao wana emi wana bébé Bouchou moi na bébé Bouchou azali na bata moi na bébé Bouchou c'est un très bon chanteur et puis na choisi ça qui va chanter à bien pour tout ça na bango featuring bébé Bouchou Charlie Materazzi et puis sozo ka vocal moi za analyser mbaki wana ezara vibration bampema transfuge ya groupe a faire et ça sous na nzembo moto embi wana ya do muzamba eza na 10 ya match il y a aussi l'intervention donc ça dit na invitaki ba na invitaki na cette invitation na ba très bon chanteur album wana batu ba kota bayoka donc ça dit de découvrir nazali mo Kristo mwana kasi ya sango nasengi nzambe apesa bino etumbu po bosali réputation nanga voilà ce que bébé Bouchoy le vieux Gilles Somao Gilles Somao papa non en tout cas il c'est que c'est un des parties voilà biloko na kati naza mo Kristo mwana kasi ya sango bimisi identité na ye nasengi nzambe apesa bino etumbu
faut vous salir évidemment Gilles Somao. Père. En tout cas, voilà la place dans scène on a en tout cas mon estimé aîné mon grand frère avec Najinaki moi trop Ngambe Golem. En tout cas maître sommet des sommets. Grand frère propre. Là on a petit na junior Babachi, non bobi kan être solo la na ngambanza quoi. C'est ça qui wana te. Oui, aux 8 ans album. Oui, les journaliste a bossé bana poto a mona qui tous à moins de problèmes pour promouvoir la culture nabiso parce que les journalistes ba komaka à 4 émissions kuna a chedi vino à 4 émissions à bouzo baba bêtise wale Simon a lobby mais pourquoi ba bêtise à boy c'est le scrum naoki entre na ilité dans parce que na seka qui sont na baïné yo na suka na mwana na kati wana lobby mundele ta teli hydroquinone ndenge nene jamais otika la koleka ye na pembe. Au contraire, vous avez exposé le cancer. Inspiration, voilà. Mais inspiration, c'est que parole où tu travailles dans bango, tant que na banzi mon avis monté oh. Parce qu'on dit bon, autre mina suka na mwana, yanzi on a mis libéra de prince de Zamunda, El Chapo. Ça dit que professeur Tournesol. A balolata la tebera de prince des Zamunda mais prêtre donc ça dit banzembo eza na kati wana sina organize nzembo ya berado okabo na kangi boy na mura berado prince des Zamunda mote mananga verrouillé ato bombi mo dépasse à coffre fort moto sala ngo soki aye akozanga jamais technique ya kofungola yango kadena kutu bakokyo ngata na poza kasi motema epana tia berado papa biloko na kati bato bakende bayoka bakende kaka na sele yo scram na YouTube baobeta bamoni bayoki bakomprendre kina bato basali musala kitoko. En tout cas, le bilan est très important. On sait que na oya biso cordon Henri Mouladika. Il y a une base mobimba, jeune frère Nabiso, maître Jam qui rigole, Moujamboula. Vous avez un courant à Souka, papa chéri, Monaka Embe, en tout cas, bien tout maestro Zola. Bazabina Sandy Bilé le kuna na Grèce. Voilà. Sandy Bilé le Sandy qui. C'est un peu mieux que tout ça. Serveur à côté. Voilà, balegi na bango tu ba Betch Kabuya, ba Ronald Lianga. Balegi na bango tu ba koma côté. Donc ça dit que Sandy Bilé le yazaneti, Sandy Bilé le correcteur. Il y a comme grec. Allo barabina grec. Et puis abala pe grec. Donc ça dit que sur une accueil kuna lelo na ono ça dit que voilà c'est ça donc mais quand il vient de payer faut dire ça na fichier quoi FDN pose en tout cas album yango on a pas de temps pour consommer et puis c'est routine ma caisse na Amiens bino tout on a une base bien solide et puis voilà donc tout linga bino ya trop album yango on a beau les mater beau continuer pour consommer yango avec celle de scam makamba ezali non FDN post Fischer UEB Sola bien. Fischer quoi? Causé toi non Maël. Sola bien père. Sola bien. Donc Randy Tumba est petit frère propre. Et puis ça vous êtes là. Djogo Malamba tous ensemble là et puis les grands moulés. Tony Chac mon ami. Tony Chac Vin Diesel parent français. Et puis Bascomba là. Ursule Teddy. C'est le scam tout ça net qui ne se peut tout côté son actualité parce que vous attendez à consommer album. Et actualité état d'esprit. Album base ba quota ba consommer des titres tout décortiquer pour stimuler na batou ba yo comme yo en mode mélodie. Na musique Bosco Badeka et asa fanatique Bosco Badeka est-ce qu'on dit mon ezaraka baleine bleue. Est-ce qu'on linga côté ni une baleine bleue vaut plus que 25 éléphants. Vous êtes moko jamais comme moi. Dis ton amabélé. C'est le scam Calvin Elengi. Tout le monde Calvin Elengi. Il y a tout le monde na kati. Dali Dazogi a trahi Sarah Samson pour s'en sortir Guna été. Soki Dali Daratap Samson pour la trahison. Ngana saisir
Non, wana Calvin, wana yana ido muzamba. Na Calvin elengi eza makambo mususu. Calvin elengi Antonio Guerra. Dali da sana trahison à cette votre Samson azalaka guna yeti. Ah ouais. Calvin elengi, malingaki apotana na bango. Na yebi makambo na yokaki. Nabi au moins na kati album état d'esprit. Surtout na kati mutuka na Cédric Gambé. Au moins jeune moko ya beau gosse boy arabien. Il y a ça na quarantaine de marana biso. Soit bando yo kanzi mosiko Calvin elengi. Aïe, ça m'a vite frappé fort. Et puis, moi, je me suis vite mitraillé. Oh. La matrice dose. Vite mitraillé. C'est-à-dire, ça dit, dans quatre albums, mon état d'esprit, on découvre Calvin Elengi, Lupemba, authenticité, Vrendo qui auto emina bina filé. Remix, on retrouve orthothanasie. Mais en parlant des vrais doki, il y a le mot de tu vois bien filé à ce pays, hein, que ce micro baya bazo lingayo et ça la bien bona yo toyer au côté peu appuyer ça bien. Mais yo n'enga songa yo personnellement. Chaque fois que écoute en a ya mo boyer, après si au retour il y a volume yo PCP. Tu réagis comment? Non c'est pas la phrase on a bien filé. Non, la musique à Congo faut s'attendre na nyonso. Na le kina mukolo faut s'attendre na nyonso. Nga album nanga oyo eza album moko na senga ba featuring na plusieurs bateaux mususu pe oyo balingaki te bao balingaki bayaki ebele bao balingaki te bayaki moke et puis voilà et nga bina filé déjà tant album na ya liboso bimaki nanda otalaka na musika muta lingisa nga bina filé zali Landry Futila Zamba Kaluka, il y a Landry. Et tant on a commis là, il était au pays. Et les jours où il fallait tout ça à la studio, il avait ses exigences. Et tant on a commis, on a bossé. Et puis, il est très bien. Après, il est parti. Et Tsigalika Kakino, Cyril Kinae, Mogo Aebi, qui faut tout ça la clip. Et voilà. C'est ça. Mais en gros, ce de manière superficielle, les bannières tout contenu de manière consistante. Quand on a celle officielle, la plateforme sur Spotify, Deezer, partout au côté, avant qu'il y ait le débat, les bandes, ça dit ça la matière. Vous voyez bien l'euro yoki, au lieu de discuter sur l'euro yoki. Tes albums nangai, les albums mo babé ngangula lano pongi. Na oti ko coup de fil ya dans ya donc une Lille. Azinga sile na bando yo album no na okene Lille. Lille ça fait 1h combien je crois. 1h et quelques. 1h combien? 1h45. Abi nga sile na oki album na yo depuis na longa Paris. Mais ils a costaud. Eza costaud. La promo c'est très important. Il y a un entrepreneur, net ba trésor au coco. Auto eminze monena Didi Lacoste. Alors j'ai boosté ma chanson et voilà. Clip déjà ça va. Clip déjà aussi ici. Nous avons le 14 février. Il y a Bérard nous avons le 25 février. Nous avons monsieur Zawana na kati chauve-souris. On a leli papa et manasuka. Aleli. Et ouais, ce que nous disons, Fanny Bongenda lela fort. La craqué, Fanny Bongende, on a bolingo ya papi a fali. Allez, ce qu'on dit, Moana, ça dit que na boula qui fait beaucoup na souka. Il y a au moins na boire dadi soso immortel, ba Cornélie Malongi, Venangai autrichien, bienvenue Mangani, Venangai Shigito Mushashino. Ma base nae et puis on a présenté ma connaissance là-bas na Viva la Musica pour de perdre vie na biso rivade le pipo et puis na pesifi na zolo aussi ma force place aux alinzamba zala na yo machallah et voilà. En tout cas merci beaucoup c'est l'Oscar mais du moins avant tout continuer dans la dernière partie de l'émission bande tout balande biso moi liloba il y a beaucoup abonika pour la première partie oyo par rapport à l'album état d'esprit et puis on a enchaîné na partie il y a la question encore ne ressources ça biso na deuxième partie. Lilo Bezali qui est album n'a vu état d'esprit très bel album
beaucoup taboyoka ata ozali mutu ya songolo pakala va écouter d'abord pour la nana mukonzi na hotel sa côté ko kende ko tala kuna te ko sa te yo kende yoka et ko édifier na eloko le roi Makesi alinga mingi nzimbo ya ma plus belle robe Trésor Pembele alinga mingi nzimbo ya Kovo Masola siko Eunice Banze fleur du jour ya vanda abo ya biseleo ngana zaka ngana choite banzimbo nyonso sona bando yoka nazaka concerné nango Eunice Banze fleur du jour siko so tali Yannick Kayenga monnaie invisible Yannick Kayenga na Belgique monnaie invisible donc ça dit que yé aza parmi bateau ba construisa album Yannick Kayenga monnaie invisible ça dit que benga bateau gauche droite ya na bango c'était danga les véritables bruxellois bachiba non c'est le faux OK nango ba junior bongo union européenne les tout puissants ba japonais à imbo ça dit que bateau yo to vanda to construisa na bango album oyo ya on a linga mingi bazalaka toujours à côté pour que tout kene liboso album na bino za kitoko boyoka yango bolanda yango Eric Masiala bakamuto ya kitoko et voilà quoi. Merci beaucoup Sénélo et puis na obenga les sources ba oya ngai na Belgique wana Andy Golden ya Maman Béton en tout cas album yango wana consommé yango et puis petite sœur pop Dina pour dire Voka DV Shop et c'est là ngai ba mbote na Junior Okocha Kabananga éternellement reconnaissant quoi Junior Okocha Kabananga. Merci pour tout. Daniel Bumba, les conseillers du chef, mon ami, toi-même, tu sais, papa n'a havre de paix. C'est le scam, tout en est awa. Ah, Gelor Kanga. Courage, ensemble toujours. Junior Kabananga. Ensemble toujours. Tout en abino. Mais, tu es barak et Chabani non dans des Rochaï, président Fekofa. Et voilà quoi. Je suis en tout cas les footballeurs quoi. Bah oui, bah oui. On a double ça, on n'aura rien perdu. Ça dit que ça dit que Fachi Abundela, papa n'a besoin de Tshisekedi Abundela Congo. Mais Mouta Simbi Congo n'a mis de Fachi Béton. Samuel Eto'o, papa n'avait pas Abundela pe football. Lelo Mouta Simbi. Rien n'empêche que Chabani Nonda. C'est le joueur congolais à Beta Ligue des Champions, qui est demi-finale. Donc ça dit, il y a des Torochaï. Drogba. Dans la Côte d'Ivoire, il faut battre Didier Drogba. Dans le Sénégal, il Batcha Diouf. Badjouf. Les footballeurs. Dans Brazzaville, il paye. Bifuma. Et Bifuma, ça non à garder dans la pêche. À garder dans la pêche, Bifuma, à garder dans la pêche. Encore une redosée, pardon. Et c'est là il a parlé Roberto Badjamukeba, c'est là Jonathan Bolingi, El Diablo, 9 à Moga, 9 à match, et puis Chancel Mbemba, Big Up Nabino. Dans la petite n'amour pas bêta en Suisse, Brandon Anconi. Anconi Brandon. Anconi Brandon. Courage frère. Ensemble, tu es au Komaga Place One. C'est le scam pour là Moussaba, la maison en bout. Non, attends. Eyomo Etiti. Footballeur quoi. Eyomo Etiti. Eyomo. Non, on a ça qui autant nani petit na biso akauka, petit na biso Silas. Si wana leki nanga. Wama. Auto komela mi kona Instagram fe na sandeni pour na somba album pour libanga obetinga. Ikami kitoko no neti botina Silas katompa mon cœur une seule question et comme sur deuxième partie tu vois qui n'a pas aussi là. Tu es qui yo ngana estimé confort na ngai Patrick Masedi. En tout cas, en matière de bateau, nous, en tout cas, on peut dormir sur nos lauriers. Tu vas faire tranquille, tout à l'heure, actualité, na awa na poto, et tourner autour, il y a émission la dernière fois, tu as dit non, on a plateau na bissoir. Question dans les aboussés, le scrum. Je pose une question actualité parce que vous allez au four et au moulin, on va résoudre.
est-ce que c'est le Scrum personnellement l'élo n'est au mon niveau tolé c'est salami l'élo dans le monde médiatique l'élo est-ce que aux après pour se sentir capable l'élo il y a qu'à maintenir la même opinion que la fois passée tout l'élo pour sentir que il les a certaines sensibilités aux après il y a qu'à revenir sur le monde au présenter des excuses dans ma qui frustré non moi je m'en bats les steaks moi je m'en bats les steaks moi-même je sais que j'ai manqué personne de respect n'a manqué mon tout respecté dans le lobby qui non beau garder la pêche un point un trait oyo amoni yango qui est impolitesse a qui nous tourne bana protection ko garder la pêche c'est impolitesse nga IPC Léonie na boye carrière nangezaka trop munene en gros la plupart des voyous bayaki kolanda attends s'il te plaît la plupart attends s'il te plaît la plupart pardon la plupart des voyous oyo bayaki kolobaki aussi Léo nanani nanana a manqué le vieux Rambo batala na bana ko peser ba mona nga pona kolobana un grand monsieur comme Koffi Olomide tu sais il y a des filles ba manquer Koffi Olomide respect tu sais il y a des filles au bafinga mamami bafinga Didi Stone bafinga Madame Alia tu sais que moi je pas fait et bana wana nyonso ils étaient où pour na koya kolobela ba fio balwe makambo wana moi j'ai parlé avec mon vieux Koffi Olomide il m'a dit que c'est lui tu m'as pas ainsi